Mbote na basi nyonso ya théâtre babala te mbote na bino ba pe bazanga mibali mbote na bino basa théâtre bazo soufi na mama mibali na ba OH leki na théâtre ba yeba te ba kobala to ba kobala ka te mbote na bino na ba o bango mo basaka ba vantine ki bolenge na bona ki mokolo ba se retrouver bango mo mbote na bino ba milambela ka ye mo ka bileli ye mo ka lena bana na ye bato balala ka bango boka sangisi des éponges mbote na bino ba mbote comme la bino basi batula. Asali mabe vraiment ko so madame ba mbote bongo basi ya ba ménopause. Basa ba ménopause ope ba bala te mbote na bino koti ménopause bozanga mobali. Bino bosala opération de la bombe ba ya tombola star. Siko tombola star ngo star on tilo tombo matin. Ha? Atombo meliwa. Ça modèle tu vois. Mais mutu ba tombola saka ndia zala kaka. Ni na tombola star. Yo siko ba to ko zuma ba ko sa sile. Si la tombo ma. Donc yebo haïbi ki atombo ma na. Haïbi de ma ba lo tombola star lo sala mezata. Biso ba mtobeta awa omona suka longo isalama. Indika lokola a prétendre à la diversion madame Belfi Kandi. Atika jamais kotombo. Ils ont dit tindika star. Mal va dire tindika si la akoma diversion madame Belfi Kandi. Zabe. Kotombo li atombo meli wapi. Oh, apo kotombo manini komi. oyebi pe batu. O ba tika ki mobile ba koma basi. Na yebi bon. Ebele. Ebele. Okotanga tota mibale na théâtre 5 na théâtre. Ah ya. Nga mabiku mibale obi 5. 5 ata 8. Ozo matakaka. Ngaiso. Ebele. Tokeka na 5 ka. O ba sala ki vanité bona nenga mabili. Dosa ingisa na basi na mibali. Oyo azaye mwasi alunga ko mobali na oyo azaki mobali alunga ko mwasi. Mabe na ya limusu. Les gens de la famille bota la film focus na film bamba ko ba focus na film ya ba ngombe ngo ba focus na nan robo ba le focus bo futa mbongo na bino robo e beta na o futa na ba le focus na ba focus de so futi mbongo ya ne aya ne bo robo ba biso ba focus na film pour to ba to la famille bota ba fanatique vrai to mona bango to moni directement makambo ebimi awa. Oh, ceux qui ont la so moni kozala millionnaire, changer pe ndenge ya kolata, changer pe habitude, changer pe boy. Mams abeti loko. Te mams abeti loko te a corriger ba communicateur na ba communicatrice ne nyoso baboya ka Davina a poisa millionnaire. Ba tu nyoso baboya ka Davina a poisa millionnaire si la bisala kati débat. Tanga lobike, ceux qui ont la millionnaire, changer la télé, c'est kazanan. A reconnaître à Sana. Un millionnaire. Oh, mais ils sont millionnaires. Ndeni ke la tenu saka bongo pa no changer te. C'est que c'est la yemo ba te ba landa si la bien. Ya. A so reconnaître. Merci la yemo ko a reconnaître que Davina a pour un millionnaire. Ah, bango bomba ya coulisses na kimia ni. Biso no bomba ya coulisses wala biso bala mama. Ya biso la tembeta. Pe kala tiem tout so bala net. Olobi? Kala te bala. Po Jésus fa facile la bango ba bala. Po Jésus ozonga te pona osila bango. Ah, c'est Jésus ngaso. Armiela. Tu vas pas la Jésus armiela. On va la ozura libala meto mata to kende lola. Na lola toko. Wa ona bango. Ah, mukolo to mata lola mukolo data libala bango. Ah, mais on a bali ah Jésus. Armiela na ibsa. Vanité pexi mutu asoba le pangote asoma mutu gato sala nyo sauté na vie vanité pexicité mais une condition soza mobali zala mobali mwasi zala mwasi parlons ngolo bani ntamonte pardon ko choqué vanité et pexi mutu asomba biloko mokilité ala tsaba tuté gaza na mbongo mais une seule condition soza mobali zala mobali soza mwasi zala mwasi bato misusu pe désistant na kimo mwasi to kimo bani na ouais ba déserté ba zebele. Na mukolo mbana faza mbana so mutako mokosa ki mukolo za problème ni nani akosirasi bo utonga lo papa ba tu ba lo bana uta Yemen aza papa ba
Ah, nzambe na. Papa wa lo bana uta yeme. Baba courage. Ah, on a bêti chaka. Tout mon anniversaire, tout mon papa te. Yo, bon fele. Oh, c'est le plus papa. Depuis le papa, on a pas baninga. Moi, il faut faire papa te maman et puis se fait au col tout mon pas papa. Maman na ajo, toi na pousse à papa. Ya, takuta. Na pas je sais comment na papa baninga. Vanisa maman, maman na ajo pe biso to col tout mon papa. Bango pas mon sabi songo. Ba robot bazala ba. Ya. Bazala ba communicateur na ba robot na bango c'est tout. Bana ba tuté. Azandi na ba partenaire. O ba ta so ba tourner ba tchaka pe mbongo, o ba tourner. Mais fanatique azati. Qui vanité mon boy, mon bali, mon boy. A comment au simple qui m'a chéri mon frère. A comment be véhiculé, on a be vanité. Na bi na yo, vanité bezara moi si zala moi si mbali za mbali vraie vanité. Voilà. Merci. Moi la suka bo tchaba je veux confusion. Les gars quand mi balité zonga boté tellement na wan. Voilà, tu vas tout. Yo ça pas tout ça. Je dis ba tabe. Ba si ba les gars bo wata wole kité yo zonga wa yo te. Ah babi basi mibali awa yoko yawa te mibali awa yo zonga bo yo nani ba ko pe mnote jana wana to boy mbo so ko ba se se jana wana ko ta basi ba ko chote ko te ba ko chote jana wana vraie vanité mko la suka mibali to ko ta mibali basi ko ta basi vraie vanité. To beta masola mbongo te to cheka devina apa telemia na mutabo ya changer o pona nani. Mobali, on est vraiment beaucoup ici la télé mon davina apa télé mi pona moi si moko kenai. Ba pona nani. To che bango tika boyo ko choqué. Tambali na abonga. To che davina apa télé. To che si la bisala télé. Ba juste 50 mibali. Ba moi ben bilongo. Mon bal mo ka kena davina apa bisum su to tika to ozi. Non c'est vérité. Aux assir. Oh, mais vous devez vous zapper on a zozoye pour aux assir. Davina apa ba termina sila. Mobali ba ya ba pona. Mutu pa aux assir laza. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit à des savoirs à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, la lève des casses l'artiste. Je suis Exo de Mikebi à travers votre analyse. Nous sommes sur haute bascule. Nous continuons une énième fois encore. Koloba ete bango kuna ba ko takataka biso koto to ko sala musala toza ko pesa vérité forme. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle la maman. Elle dit Mikebi, ma petite sœur chérie, elle dit Mikebi. Bambo tebele et pas il y a Fresia Kwanza moi sur yo atonda Fresia Kwanza en direct des États-Unis d'Amérique plus 1 ni scientia là moi sur ya skini moi sur ya mbunzu moi sur ya mukuse o ya lingaka mingi ndeko na ye Exo de Mikebi en tout cas bambo tebele et pas ina yo bambo tebele et pas ya moi sur ya mwindu angolo moi sur ya boya choko et moi sur ya tonda moi sur mukuse. Elle s'appelle Sarah Mamengi, ma grande sœur chérie. Sarah Mamengi, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Bambo Tebele et pas la belle à Schengen. Linda Kenzo. Plus, il y a Bafri de Kuna Nabosani. En tout cas, big dédicace à toi, Linda Kenzo, la belle en Schengen. LK, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Voilà, c'est par ces noms que nous débutons notre tranche d'aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec Samonter, naibisa kibinobo mesana badio oyo po ekoyinda tango boyoka ka Samonter ayaki bomonaki na batakwana ndenga betaki e lelo na betami bato nyonso oyo bozwaka tan ya komata tension bozala na mai pembeni po mai nde kitsa attention kitoko mais mutu nyonso oyo tension ekitaka likaya bu oyo matisa attention ezali vous avez mungwa tiara pembe na po Samonter aye. Voilà, je suis avec Samonter que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo.
Exode, bonjour na famille Libota. Voilà. Bonjour na abonné na biso à Hot Basket. Donc déjà un number one. Donc déjà patron chaîne na PC Mbote. Papa Tigre. Papa Tigre le manager depuis Texas Mbote na Papa Tigre. Voilà. Na profité sur na temps à Texas na mona mbamo na Caroline du Nord grand frère na Guibert Dibanza. Monument à Caroline du Nord moté ma maman Geneviève Dibanza. OK. Na mona Jonathan Mombo coach man le coach Jonathan Mombo. Donc déjà Mbote na yo abonné à chaîne Mbote na bango famille Bota mokili mobimba ya ressentiment to pesa bata solo Mbote to famille Bota baza penza famille Bota mokili mobimba famille Bota Londres France États-Unis partout na Afrique na ba province donc déjà famille Bota mokili Mbote na bino donc déjà ndenge kaka ezalaka mituna nga lingaka ezala ya Exode donc déjà ba réponse ezala ngai na bosanité to ba émission te 100% to pesa madame Belvique Kandi Mbote Mbote madame Belvique Kandi Mbote na yo poutine critique congolaise maman comment patrimoine à théâtre Congo donc déjà guide numéro 1 à théâtre Congo pour l'instant tous c'est après 40 ans ce que vous anniversaire donc déjà madame Belvique Kandi femme légitime moi ça libala moi si va passer la mbongo moi si va balayer na top 28 moi ça balayer na moma kolemate moi si va passer vélo king ate moi ça balayer na zera kalate donc déjà moi ça balayer na dollar na top 28 libabe na ba bala dollar ekita MC bala na 11 Mbote na basi nyonso ya théâtre babala te Mbote na bino ba ope bazanga mibali Mbote na bino basa théâtre bazo soufi na mama mibali na ba OH leki na théâtre ba oyeba te ba kobala to ba kobala ka te Mbote na bino na ba o bango mo basaka ba vantine ki bolenge na bona ki mokolo ba se retrouver bango mo Mbote na bino ba milambela ka ye mo ka mileli ye mo ka lena bana na ye ba to balala ka bango mo ka sangisi de éponge Mbote na bino do Mbote comme la bino basi batula asali mabe vraiment na kopesa madame ba Mbote bon basi ya ba ménopause basa ba ménopause ope ba bala te Mbote na bino koti ménopause bozanga mobali Mbote na bino ménopause mais rozanga sous mobile et ça doit deux cas différents c'est la colère ce que tu ménopause a pas me pesa ka kanda ce que ménopause mais rozanga sous mobile donc Mbote na bino voilà merci beaucoup ça montière toujours ça l'émission Oyo mardi le 21 2025 lelo boy to monaki mon église 6e épisode de côté lobby les autres 5e épisode de côté lobby les autres 6e épisode de côté les loboy ils ont qui n'est dans ni mon église au moment où on donc déjà merci na famille Libota merci na ba commentaire na mino buchaka tuzomona merci donc déjà focus na ba film voilà to consommer vraiment film to bibo consommer pour boza bato réel boyo kabiso bo mona oui c'est ça donc déjà boza bato boyo kabo consommer film le biso la famille Bota la film focus na film bamba ko ba focus na film ya ba ngombe ba ba focus na nan robo ba le focus bo futa mbongo na bino robo ebeta na o futa bo ba ne focus na ba focus de so futi mbongo yana ayana bo robo ba biso ba focus na film pour to ba tout la famille Bota ba fanatique vrai to mona bango nanu na misu be to mona te mais biso moins ba to ba roloba ou pas ba mona pena que matériel bela resale la tournage ba fanatique ba 5 mongo ba so matériel c'est ça yebisanga $1 $2 $3 $5 so bo so matériel la valeur à 4000 et quelques dollars c'est que ba rosa combien de personnes non ibélé donc déjà ata une explication mo simple ba ko pa madame Belvique Kandi ba fanatique ibélé déjà une opération $1 $2 tout ça la madame Belvique Kandi fête anniversaire à chaîne belle production 6e anniversaire sur ba mona bena fête salami ba panneau tsama na ville province de Kinshasa donc mona ke panneau na 24 heures panneau partout siko ba tu vas comprendre exemple mot simple ceux qui ba ça la bâche il y a 1 sur 20 ils aura déjà plus ou moins ba $8 9 $10 surtout ils aura ba $10 bâche à qualité ba $10 c'est ce qu'on te ça la 2 mètres MC 40 donc déjà et comme madame $20 ce que tu bêta calcul ba pendant minute l'autre madame Belvique Kandi ba bâche à qualité bâche moko ko coûter combien ce que ba fanatique to l'autre ba $1 $2 $3 opération donc après si to sala yango madame Belvique Kandi ayeba ata elo côté ezala surprise pour na mais ezala rapide mo na bino bo sala opération $1 bon pe ba ya tombola star ce que tombola star yango star on tu la tombo matin atombo meliwa ça modèle tu vois mais mutu ba tombola ça quand ya sala kaka ni changer na tombola star
Mais les comme artiste munene yemta diriger monde à théâtre à Congo, Boina Boye. Ba to ba kanza sila zoba ba ko sa ye. Ba ko kanza sila zoba. Azoba te. Abi sila tanga ko liga ba timsu ba zape wana. Ah. Azoba te. Yo se ko ba to ko zuma ba ko sa sila. Sila tombo ma. Donc yebo hayebi ki atombo ma na. Ayebi de ma ba lo ba tombo la style lo sala mezata. Biso ba mto beta awa omona suka longo esalama. Moi ba pano echami feti salama ba norme leka mamutu. Si la tomboma na théâtre Congo. Na théâtre Congo. Ti ba tindi kay lokola a prétendre à l'anniversaire madame Belfi Kandi. Atika jamais ko tomboma. Ezara ndi tindi ka star. Ba ba de tindi ka si la akoma anniversaire madame Belfi Kandi. Nzambe. Le tomboli atomwa meli wapi. Oh. Apo koto mama nini komi lelo boye de guide yani ya théâtre Congo tasko bilo bali ba ko sa sila on dit il ne kumba charge sila on dit omani batu nyonso basala théâtre lelo nanga moko na kati tokitisa motema nzamba ebinga sala makamune olinga te ezata madame Belfi Kandi époque nyonso ezala muto domina c'est ça oui même toki na tankala ba Abraham baleka basala tana bango ba Moïse basala tana bango ba prophète il basala ba rage na bango Jésus Christ est na tana e non époque nyonso tape na musique to mona yiwe razalaki lelo to ya fali nzambe azala moko eleva ba ko mso ko fanatique to anniversaire na e mabete mais na domaine nyonso na tan nyonso la muto za na reine. Ma première bazami baleti. Premier zara moko. Comment zara moko. Attends, mais ça va champion parmi des champions zara champion moko. Champion moko. Ce que ce champion moko on a théâtre Congo c'est Belfi Kandi. Aïe aïe aïe, choqué baninga mususu te. Et choqué bango na nini. Ah, parce que yeb sanga boy. Na vandi bina boy ba tendance ba hôtel la TV, ba Theresia, ba nani ba Belfi Kandi mo théâtre Congo. Bon ba boy ba speaker ni na boyang. Baboya balo parce que lelo boy star na bango tomboma. Mais pas suka na boya, te pas pesa ba guimé boy là. Après ba boy ba expliquer soni. Ba ça ba film kitoko, ba ça ba film. Mais ba ça la ba film le roi Belfi Kandi. Et ba film ba ça kitoko, ba ça ba forme ni. Oh ils ont talama. Oh, kaba robot na bango. Aïe aïe aïe. Ba robot. Ah. Na bisio ba film ba eta la mawana ba robot. Ba ça ba fanatique, te ba organiser événement moto mona ba na ba fanatique. Ah, bon, peut-être Fantine, on va un prototype. Peut-être que Fantine. Et bon, biso ba toto ba Sylvine Jolie bazala wapi. Bazala poto. Et baba mama Esther bazala wapi. Ba fanatique ba to boire awa na TV. Bala mama chérie bazala wapi. Bazala poto. Et bon siko ba mona ba otetine ba vidéo ba mona na fête mo sami na Londres ya famille Bota. Fête mo sami na États-Unis ya famille Bota. Ba mata ba poto ba organiser événement ba kuta 30. Aïe aïe aïe. Mais tout mon famille Bota c'est ça ba barbecue. On a des filles. Donc tu as des filles. Si tu as fanatique, on va aller à Mboka. Mais si tu as barbecue, tu as fanatique, la famille, tu as aller à Mboka. Tu as un combo de belle production. Plein. Même si tu es en Belgique. Tu as grillé peu biloko, tu as lié, tu as là, tu as inauguré, tu as fait le moment où tu filmes, tu as date, tu as madame Belgique, tu as tchaki. Tu as mon service. Ah. Tu as robot, tu as Yaya. Bazana ba communicateur na ba robot na bango c'est tout bana ba tuté azandi na ba partenaire o ba ça ba tourner ba tchaka pembongo ko ba tourner mais fanatique azati voilà merci beaucoup en tout cas toujours continuer émission Nabiso je rappelle que je suis avec Sam Monter toujours continuer ko Sam Monter lelo boye tolali tolamuki nga alobaka tolala tolamukaka nde nzamba sala mokili yango tolala tolamukaka na biso tomoni directement makambo ebimi awa o soki ozala so moni kozala millionnaire changer pe ndenge ya kolata changer pe habitude changer pe boye mams abeti loko te mams abeti loko te a corriger ba communicateur na ba communicatrice ne nyonso baboyaka Davina apoza millionnaire ba tu nyonso baboyaka Davina apoza millionnaire si la bisala okati débat tanga lobike soki yo zalaka millionnaire changer la télé non c'est kazanan a reconnaître azanan un millionnaire oh mais yo za millionnaire ndeni ke la télé saka bongo pas no changer te c'est que c'est la yemo ba te balanda si la bien a zo reconnaître merci la yemo ko a reconnaître que Davina a pour un millionnaire il fallait le baboy yo ko saka biso za millionnaire so za millionnaire to mona yo o la biso le mota que millionnaire mais ça veut dire que yo za millionnaire mais changer pe la tel na yo c'est que ba reconnaître wana ya tika boeti ozo choki baninga misusu mais à ça clair si la bien yo za millionnaire mais ce que to sunga ndo na biso mams maman Olive
amona rendeni ndakuta mama Olive na bijou akuta na bijou te dan tokina ba réunion to mona mama Olive a plaisir repose na mona mama Olive na bijou na kingo jamais ça simple maman ba siko lokola bino na bomona mutambonga simple te to pesa bino exemple muto ba tunos ba koyeba na ba otana te to kotanga komba ba tumsu awa ba msu ba oyeba te to cheka mama Olive. Maman lui faisait un million te. C'est ça. Mais bah mon a que msusu avant d'aller dans village, avant ça manioko na ye, avant na batumo ba ni peka simple. Maman lui vala tali puta de peka super kaka, vala ta wax na ye atongsi na ye robe mo simple, abimi pa réunion na batu boy batu bo minjo toto la ta danger pour no kuta na ye. Ma bo kuta maman lui na robe na ye. Mais bah à lobby ceux qui soit maman millionnaire puis il faut changer, il faut bon rapper, il faut tout le monde changer. Mais si maman millionnaire on va changer côté le. Et bon mosko to beta masola mbongo te to cheka devina apa telemi na mutabo ya changer a o pona nan. Ah mobali o yebira beaucoup ici la télé moni devina apa telemi pona moi si moko kenaye. Ba pona nan. Toche bango tika boyo ko choqué tango ali na abonga toche davina apote toche si la bisala télé bazu 50 mibal ba mo ba bilongo mumbal mo ka kena davina apo biso msu to tika to ozil na biso vérité oza sir mais mutu mso azapi ona zubo zoye mo oza sir davina apo ba termina sila mubali ba ya ba pona mutu pa oza sila za mso ba gune peza na mamsi. Au ça ne va pas mais tant beaucoup devant obstacle devant les cambos changer gouana ya ozo choki maninga tant maman na bango lobi devient à pas changer tout devient à fonder à zabongo l'équipe combien de personnes peut mener il mo na l'équipe devient à porter ya nanga yo choka makasi boye pourquoi choka munene boye so devient à point en simplicité na wana tande azala donc azabongo za ya simple nango. So na simple nga leki na bango. So ba na commander. Boso soit orgueil non. Siko soit il orgueil. Au moins même se reconnaître Davina Apoza millionnaire. Donc lo senga changer au changer taza lo kwa mama Olive Lembi. Azaka simple bongo. Batu ba bomanjo to bazangi mutasala nga bomanjo to te. Mutasala nga bomanjo to te. Muzangi ne fa luka la tamila kisa. To mutasala nga bomanjo to te. Atika li simple lo kwa mama Olive. Dozo landa ne ka biti. Ako changer ta tika li simple lo kwa mama Olive. Atika li bongo lo kwa mama Olive. Mais bien selon Mam Salobi par rapport que il a mis la kisara kaza millionnaire kazarani millionnaire. Te so kaza millionnaire c'est ka changer. Mais ka so ye ba za na mbongo na mama pangu na ba bien matériel. Bon, comment manelungita? Babi, tout est vanité. Obi? Babi, vanité de vanité, tout est vanité. Mais au moins avant, azalate la mokili. La xabiso ça est la moitié. Bon, le gars ne se sa vanité, faut au somalina, tu n'as bien beau lata. C'est ça. Le gars sa vanité, faut ça en ango. La vanité, rose à peine à biloko nyoso. Vanité pexi mutu, asoma le pangoute, asoma mutu gato, ça la nyoso te na vie vanité pexicité. Mais une seule condition, soza mobali zala mobali moi si zala moi si. Parlons ngolo bani monté pardon ko choqué. Vanité et pexi mutu, asoma biloko mokilité, ala xabatute gaza na mbongo. Mais une seule condition, soza mobali zala mobali, soza moi si zala moi si. Batu misusu pe désistant na kimo moi c'est toi qui mobile na ouais ba déserté ba zebele ya ko choqué te donc pour na vanité moi bena ngana longo mobile pour na vanité wala ce que ko mabe ya nyoso na soma na sima longo zelo logote ya pour na payer avec vanité yo moi so komi mobile longo moi si nyoso ko sala na vanité na to mona ngopamba vanité bien za oza mobile boy na mona chaînette c'est mona ngana na la argent pire na ngai comprends c'est ça na la argent pire na ngai donc déjà vanité na ngai ya ngoyo donc voisin na porte Moïse que son mentalité ça monter pas coach à argent pire à son on a payé donc vanité na ngai elongo ni mobilité mais c'est comme pour na vanité na na ta argent pire oh na comme moi signon sur l'acception de vanité na on importance te yango davina apa lokola saka moi si na vanité na ina sur l'acception c'est important ils appellent na basi misusu eza basi misusu likola vanité comme mobile wana sikoyo vanité na yo za na sens te na ni bordir makasi ato la tiki so avion wana vanité na son importance ça monte te c'est que na moni ato ye na avion soki ka ko sa oh nzamba sala o te su vanité c'est soko changer na ndenge nzamba sala vanité na kudu lelo tilo bito tiko nzima vanité ya bordir makasi boye kasi quoi na bango lobit ya bloka mokili na so za vanité to boité
tant que tu as mokili faut tosala rivalité na biso et puis qui c'est biso te tosoma mituka tosomba bandaku tolata bien tocha parfum tocha bastique tosala mamune so mutako sala tocha artiste transpirant ko za place moyo to kapete na se sentir kimia donc autant la paix attention mutuka to mo ta ba condition bien ola ba condition bien le gros vanité to sala en vie mais vraie vanité mobali zala mobali moi c'est zala moi si ce que ça no biso yebite moi so comme mobali comme moi si prend la vanité on a vanité na le loti lobby dans le monde oyo oyebi pe batu o batika ki mobali bakoma basi na yebi bon ebele okotenga biso ta mibale na théâtre 5 na théâtre ah ya nga lobi ko mibale obi 5 ata 8 ozo matakaka na so ebele to kega na 5 ka o ba sala ki vanité bona nenga do sangisa na basi na mibali oyo azaye mwasi alungwa ko mobali na oyo azaki mobali alungwa ko mwasi mabe na ya liboso ndelo de wabe batu ba tala ba comprendre maman ya mibali oza mibali abi balinga te basimba point ne bon pour na point ba ko boma il y faut comprendre le mot exode faut vanité zala mobali somba lineti moza mobali c'est ça sombi eloko naza mobali na sombi banda ko naza mobali ndeti davina apoza millionnaire matika lika mwasi soki davina apa akomaki mobali aza sud mwasi te po azala oyo aza na atiko lokumisa vanité wana te mais lokola aza mwasi atika mwasi vraie vanité ya mwana madame Belvi Kandi ana des chaînes azana ba bien azana nyonso akendaka poto soka lingi lelo asalela biso industrie monene loko abela production azongisa production mli ba vanité na asalela ana suka na za famille légitime vraie vanité ya non il faut choquer ba vanité na bien non il faut choquer ils ont choqué ba vanité ya ça monter yo olimota sabiso o vanité nyonso mokili davina apala sala boy pona nini kende mais anta en vie face à l'élango c'est ça surtout vraie vanité azaka mwasi de ba dinso asala ba vanité ba longwa ba wala udu wasu vanité te voilà les acteurs nyonso ko la so vanité te ba vraie vanité lo ba maman na biso Belvi Kandi vraie vanité ouais au moins bina okutani na masala ngai abosa ko mona biso bala to anena pas maman Belvi Kandi tadingala na pesi masanga tadingala pambote na pesi ba MC ya memote o sati que vraie vanité a véhiculé parler na bien abali o sati que vanité bien bali ya bali mwasi na ye azana vanité bien wana ne vanité vraie vanité na biso et bon ce qui est vanité mon boy mobali mon boy a comment aussi qui ma chérie mon frère a comment be véhiculer on a be vanité na bi na yo vanité bezaka mwasi zala mwasi mbali za mobali vraie vanité voilà to be mukola suka bo chaba ange confusion le ka kota mibali te zonga bo te tellement na wana voilà tu la soutenu yo to mobali to zonga ange ba ota be basi bale ka bo wata wole kite yo zonga wa yo te aba bibasi mibali awa yo bo yawa te mibali awa yo zonga bo yo nani ba ko pe mnote zana wana to be mukola suka ba se se zana wana kota basi ba ko chote ko ba ko chote zana wana vraie vanité mukola suka mibali te kota mibali basi kota basi vraie vanité webi ko lobi mabe na bi mabe te bat ba otanga ba kompa ba ko na tei vraie vanité fo mobali otika mobali moso otika mobali mabe point merci beaucoup nga écoute maka Cécilie vraie vanité Mida lobby Belvi a changé vie Belvi a zanambongo Belvi a changé le pango a comment maman ou a zanambongo ma lobby boy soki zalaki bazuma na ba union so batikali soki ba lobby makambo o ya lobby sur Belvi ba benga na bango et pas ba cook c'est y a mukonzi na makuna yende suivi yende pena moto gashi sko lokola moto gashi na bango zonjima madame Belvi Kandi bongo bambolumbolo batikali ya soki mukonzi na bango mida aonzima alulinda kwa madame Belvi Kandi moi siko ba vraie vanité ndakwa kitoko mais aza moi mwasi sko madame Belvi Kandi so mukonzi na bango mida aonzima
Madame Belvika na changé vie. Ce que déjà, mida c'est le moko. Madame Belvika quand on a qui a célibataire, à quoi ça déjà célibat. Ah, ndako yo comme ça na. Yebi ça ba on a kalibala Belvika ndi. Ya nanga. Pourquoi moi de lobby boa choquer, il faut choquer les sous-sous. Faut ala bala bango boy. Ndako na lula ki ya Belvika ndi wana zanda kuna ki célibataire. Ezanda kuna libala. Donc ndako azolula wana. Belvika ndi ndako asika kitoko wana ndaka libala Belvika ndi. Faut baki ça. Siko na moni ba musipal bo anniversaire pour lui to moni papa te. Yo. On va la savoir papa. T'as pas le bon fait là, on va savoir papa. On va la savoir papa. Bon fait là. Non, tu vois, anniversaire na ye. Tout le monde est là comme papa mon anité. Yo. Bile mo na bola c'est ça luka papa va la savoir papa bo yiba. Bon fait là. Moi ndo beta kombo. Bazanga papa. Pour la miniature. Bazanga papa sondeni. Bon papa ni biso to ba biso mama papa ba mposa mona papa biso ko senga moto mona papa. Mais papa zala quand même tout mona ba photo nani asakanga photo na mutu moko boye na mbatu bino bando bengu mundi boye na boye. Mundela la silika ndo sa mapa na sima pe Victoire aboya alinga kutu tapekisa ba mona balobela ngo suzo apekisa ba na mboka na bango kuna na aza mutu ya Yemen. Pays moi souka boya nzala boya makasi ya monde le dernier pays ya monde Yemen auta Yemen aki atake pâtisser ya bunda pona famille na tika na Yemen boko tisena ba minatira silika abi prochainement so amoni bango akangisa bango te batika na ba ajuza aja kosa teke au moins sinanga ya lokuta o mbala nga ya lokuta ba ajuza akosa te non en tout cas yango zaina problème oza problème nanga to ndenge ni makasi boye vraiment na ba ajuza akosa la mobali makambute bakosa mosi makamute biso tu na kokola to legal betape wana bana badinga moi sinanga badinga ba comprendre oke bwana na tamo boko ko te moi si pe ko vana badinga ne anga mbali ngazalaka sans moteur m'appelle Exode m'appelle Richie Ibula m'appelle Jerry Cobertos ba pona na bango m'appelle manager Tigre aponi na ye mais encore rapport ye biso badinga be ba comprendre que ba comprendre ba bo mwana boko kuta pe opesa limboto ça va yo tour midi tour tango ba bokuta naki akipe ne songa to pesa naki mboti yo boke ne songa mais naki mukolo nde le kate pardon naki mukolo so bi mwasi na mukolo so bi mwasi na faza mwasi na na mukolo mbana faza mbana so mutako mokosa ki mukolo za problème ni nani akosirasi bon to walo papa ba tu walo bana uta Yemen aza papa ba nzamena papa walo bana uta Yemen baba courageux on a bêti chaka tout mon anniversaire tout mon papa te yo bon fele o c'est le papa depuis le papa mon a refa baninga moi ni mo si papa te maman e biso pe to kol to into mona papa maman na ajo to na posa pe ya papa ya takuta na pas je sais comment na papa baninga valisa mama na ajo pe biso to kol to into mona papa non qui ofanda ka chaka to moni anniversaire to moni papa te wana papa senga baninga siko lo bape mama biso pe monisa biso papa bipe mama te anniversaire mama pasa kozana na papa moni papa te mais yo ata occasion anniversaire te l'accepte ta papa oka pasa kozana na papa baluka papa okenga babumu tantine rien koti masina we mama si te fait rien rotambola oui comme moi pena que si te moni te attaché oyoka te pasa kozana papa to l'accepte no papa héros bozo le nouveau mandaka nganga so you got c'est que bana babude banini bangata babude batala ba lexa ngota on peut so ana kanga ça tanti bango ata verni quelqu'un afatala wala ya papa bazuma baba courageux natale la moi c'est negi chaka automoni papa te papa bala sabino papa ya baninga ya bino zaka wapi bango bomba ya coulisses na kimia nyo biso ilo bomba ya coulisses wala biso bala mama ya biso ya tembeta pe kala tiem tout so bala net olobi kala te bala po Jésus fa facile bango ba bala po Jésus ozonga te pona osila bango c'est Jésus ngaso miela ti ba bala Jésus miela o ka bala uzura libala meto mata to kelola na lola toko wana bango mukolo to matalola mukolo date albala bango mais on a balie Jésus akomiyela na ibisa
Ça commence à pas faire. Voilà, papa. Oh, âge te moni, mais papa. Eh, âge Madame Belvi Kandi, et mérite aux amours, ça libala. A mérité aux femmes légitimes. A mérité aux femmes nandaka mutu. A mérité aux amours, aux familles bayebi. A mérité aux amours, aux pese limbongo. A mérité aux amours, aux familles basangala qui les deux familles bata quartier batémo bazalaki. A mérité aux amours, aux appareils na témoin. Mais mida suki wana te alobi a interpellé bazuma nyoso alobi ki suki bango batangi kombo ya Belvité barotala matin na ba chaîne. Kotala makutu te. Avant passer le bon ba chaîne, passer la on ma kanisa Belvi Kandi. Ya bon dire boy pourquoi? Oh, na bien. Si bango ba no recette ba chaîne, bitel be sera nini. Ah, massa betela on chaîne. O sala la chaîne bien chaîne on dit na le démarrer Belvi Kandi. Chaîne no. Ah, on a personne vandele yango ko chaîne ngamo. Passer ba chaîne ka kila Belvi Kandi. Pour comprendre ba chaîne bango no so zonga pa ma Belvi Kandi balobani. Baba soloté. Bani lo ni rolo. Ya. Oh. Nabina yo. Au moins ba communicateur nyonso ba communicatrice Madame Belvi Kandi. Kota ba chaîne na bango. À part be miso ba Madame Belvi Kandi au moins bango bazana ba miso musu ba bakisa. Bazana ba style musu ba blo musu ba bakisa na 4 chaîne. So tali ma miyam siam ko tali na chaîne. On comprend à part miso Madame Belvi Kandi, ala ba vita face na. Tala nani mundirba. On comprend à part wana za muso sala tala be riche ibula. Notre rappel binois, vous faites un peu de l'analyse normale, sans pour qui peut m'envoyer si la vie naïe, maman normal et qui est petit na souka, na mon abajiri correcteur, parce que ça a salué analyse momba, avec un nombre de femmes Madame Belvi Kandi, un nombre de commentaires, film, on a film à comparer film, maman va comme ça ma camboine sans Belvi Kandi, papa dit monsieur Sili sans Belvi Kandi. Voilà des filles. Bah comme ça la tête. Ya. À ça des raisons, ceux qui va tenir comme il y a Belvi Kandi, bah on y a été. Ah, bikonanga mobali au bordi makasi boy pourquoi ko liate en plus nana ko kabela bango oh donc pour pas kabela bango mais ba partenaire wana banzima bango bazala wana po bataka Madame Belvi Kandi yo taka Madame Belvi Kandi to ba pena fanatique to liani ya oliani pone ti biso bo famille bo tata ba ndeko ba vrai ba benga biso ba kabela biso noko mona atendere ni ana mama we ba tindelo mbonga to mona na te bango so mona ni te ba partenaire ba peso monde faut que ta terrain au fingi au démarrer ba récupérer zomo eloko ce que ça Belvi Kandi ba eloko ça ba ça ni donc ba sone l'homme so ça ba eloko ça te sans fleuve Nil Égypte ça désert Belvi Kandi azalo la Congo Belvi Kandi aza Congo ndo muna ba chaîne ba ngoza ka ba Lubumbashi ba chaîne ngoza lokola ba Bandundu ba Bukavu biso venga de tinga chaîne ngai eza lokola ba Congo mwanda ba pétrole pezali ba chaîne ba tunyonso eza lokola ba province na ba territoire mais ensemble ba chaîne nyonso ana ya ba province ngo sala ka Congo so Madame Belvi Kandi Congo na bango ya poso mutaza poto lo bate Kinshasa pa bato ba Kinshasa na ke ba Congo ay sa ba tunake Congo RDC ce Congo na Madame Belvi Kandi il y a une équipe nationale, il y a la chaîne. Il y a d'abord dit. Ce qui si la chaîne, c'est que ça les aigles. Il y a Nanaza Mazembe. Président Caleb, Ozano Imana. Ngai, Nazana Ngai, ceux qui. Chikunku. Tadi Ngalapa. Azana vers Club. Tanda Sidibi, Ngai, équipe à Babondo, tout le monde a Rawana, équipe à Babondo, à Santana Bazelo. Zuma, équipe à Balabala, Poto Mike. Mida. L'équipe tout le monde a parqué à 5 à 5 mais boye bango équipe nationale Isabelle Belvi Kandi. Est-ce que vous êtes choqué? Jamais match rose à Congo na Brésil, babé ta vite, tata voilà meilleur joueur. Babé ta de Congo. Tata va jouer à vite mais maladie. L'équipe nationale na bino ne Madame Belvi Kandi, biso nyos. Donc ce qui mi da loba, a cause ça te ça Belvi Kandi boroliani. Voilà, merci beaucoup sans mentir. En tout cas, tout le monde qui est nabiso vraiment na Souka pour TV Zangonga. Et le Souka, tout le monde moi si j'ai un autre qui n'a moi vite fait. Les loboye, tout le monde qui biso nyonso na ba réseaux sociaux, biso batuto ya qui to apporta qui peut ndeko na biso main forte, ndeko na biso Bianca. Bianca azalaki agressé, azalaki azoki samaki et pas ya moko ya babakouk. Mais les loboye, tout le monde a payé. Ndeko na biso entre autres Sam
ko se balader na nzela ko ça ne peut be émission tandis que utai ko kata ndeko na biso pota ti lelo ndeko na biso azo souffrir na pota okoloba nini par là po to kina biso na chute soki justice a mokili sali coterie ya nzambe sala coterie te OK ko corrompre justice a mokili ya nzambe ko corrompre ngote Sam bianka akutana kina Sam na nzela na ye yango loboko komi Sam coup d'échappé pour kutana biso na nzela na biso sko ba justice a nzambe comment bouiter akutana biso na nzela na ye soki ya mokili simbi te ya nzambe ko simba biso sko nde ba na nzambe to ça peut justice autrement mais abi wa ba gagner bino biso na ni kasi bi ekoti te bango na bazoki si bino koto bo salelo côté bazoki si bien kat to bike bianka auté ko lika déjà ba problème nzoto na peine auté ko rétablir azonga bien ezaki bianka papota on les assomme ya na bi bazoki si bianka jésus sa mokiso ke simbité ya nzambe ko simba ça m'a mis tout ça te ce on les a plan B pe ozala plan B ni justice nzambe plan B madame Belvi kanda bagité nzambe mokayebi to bi mamoto zala kana ye qui on a beno émission de ça qui l'autre fois na ça qui yo nyonso biso sala madame Belvi kandi na peksa biso OK mukolo apesa biso nzela le jour on a qui peut ça ba bière na zo papa le puta to comme la bière na base na bango kuna pesa basanga na bango nyonso basala réunion na terrasse ba vendre na bandel biso to sengi kiti to vana pa puta to mela na kuti bango nyonso mutazanga kite na zo papa le puta ba le belo te po o ezanga sur ce to est banga bo est ba qui ma place qui m'a bandu ya suite to mo sanga na wana so madame efika ndo lingate atani na bibo so ki na kine place mo wate pour madame Belvique and Pexar biso mais justice nzambe zana bien ka oyoka bien arozonga mamlo c'est normal biso to moi to yebi bango basenga ba pardon na prison ba fuka na bango donc déjà ba fuka na ne kokite ba fuka na ne kokite. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était notre dernier sujet de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup parce que vous étiez très nombreux en train de nous suivre. En tout cas, votre humble serviteur Exode Mikebi Azalawana pour la CP Sabino. J'étais accompagné de 100 monteurs. 100 monteurs, en tout cas, tout comme une émission de Souka, tu vas retenir par rapport à l'émission et puis dédicace. Donc, tu vas retenir déjà famille Bota. Focus na ba film na biso to consommer ba film madame Belvi Kandi to consommer écriture comme d'hab ndenge zalaka kaka to talaka Kandi Star to talaka Belvi télévision to talaka pe ba chaîne communautaire nyonso madame Belvi Kandi et si quand nyonso boki ba lobaka comme madame Belvi Kandi bo boka regard bo tchaka ba commentaire bo partager ka bo like ka po motiver ba tout o ba salaka défense et sécurité madame Belvi Kandi ezala bien. Donc déjà, quand à moi, on a signalé la famille, ta chaîne a sa montée qui une télévision. Très bientôt déjà, nous avons science, il y a un film. Donc déjà, pour nous comment un film. Scénariste. Nous avons un scénariste, ouais. Il y a Tchik Pena. Il y a Tchik Pena à Tanguela. À Tanguela. Nous avons un scénariste déjà. Scénario comme un film à Moussa Nanga. Si nous avons madame Belvi Kanda l'équipe biso c'est l'équipe à tout bas comme un scénario. C'est on a Tanguela scénario. Mais moi sur l'équipe biso nyonso. L'équipe biso nyonso donc. Bozo muta l'équipe au fond on dit mal. Oh mais l'équipe pour l'instant nous avons beau écrire madame Belvi Kanda zate. En plus na rapidité écriture donc na sincérité il y a écriture à l'équipe biso tout. C'est ça facilité na année où ça a 360 épisodes. Chaque jour comme on a madame Belvi Kanda pas ma tête ça la sur l'homme souté na limité. On limité hein. À part ma théâtre ça les l'homme souté. L'homme souté avant de la gamme ma théâtre na limité les choses qui n'a pas ma souci ça là donc déjà pour l'instant il y a l'équipe biso. OK. Donc déjà ça monter qui une télévision na bande séance ça va filmer mi juillet des mois semaine to ko ta déjà nazo bois quand donc ma famille Botagnon so bo visiter pengai déjà na ça monter qui une télévision
mingi mingi awa na hot basket na signalé bino na semaine na kota 2 fois donc bato ba message na dio o to sala ngo 2 fois na semaine donc chaque semaine bon nous a deux éléments ya ngai na Exode Mikobi donc déjà na pesimbote na number 1 manager Tigre depuis Texas na pesimbote na grand frère Papa Guibert Dibanza Monument Caroline du Nord Motema Mama Geneviève Dibanza peselanga bambote na babemba poto Doucette Lenix na richesse Lorian Ngoua or noir babijoute to agambela Julia un bon retour na Julia mbote na Omer Tambote na yo mbote na Jonathan Mombo coachman inspecteur Lito na pesio mbote déjà Nathalie Dembo mbote na yo maman Esther MM ya Sylvine Jolie la maman Chira moi aussi déjà maman famille bouta boza maman Tete Nzaou boza tellement belé numéro na zali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 na bosana apôtre Moïse Kassongo batutu bozana bikakatano mignolo balien famille kindoki blocage adresse ezamoko église de la restauration par Jésus-Christ et pas apôtre Moïse Kassongo sika lobi ko pesa maka donc déjà bokomelanga bobenga po contact il y a apôtre Moïse Kassongo ayambaka ofele asambelelaka mutu ofele asalaka mamunyo so ofele vous avez aussi gratuitement ofele mutu akosengo mbongo pa apôtre Moïse Kassongo azate c'est ça donc déjà nyonso akofele ndoko mone na mutu ofele donc déjà quand on a pesé mbote no Exode Mikobi na simano banoko to famille bota mbote comme la bino toza tellement belé batantina famille bota darling CPI coordonnatrice donc déjà mbote na yo donc déjà tout bolingaka noko sa monter yo déjà des retours bon mon nga na hot basket déjà na semaine 2 fois bon mon nga ba chaîne nyonso auto défendre madame Belvique Kandi défense et sécurité madame Belvique Kandi femme légitime moi ça libala ba pese la mbongo moi ça longola botutu afongola nzela mboka voilà merci beaucoup en tout cas nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui merci beaucoup na ba nyonso bazo kitan ya kolanda bino c'était Exode de Mikibi l'équerre de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis restez chez vous qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison au revoir bye bye.